Gisèle Moloni Kamwanya. En tout cas, félicitations. Allez encore de l'avant. Toi, d'éléments, on revient juste après si c'est plateau pour continuer mon amboka Eddie Diora. Kosalisa tope kosunga batu ezalaka likabo oyo nzambe apesa biso kasi mutu nyonso te azalaka na motema na yango ndenge kaka boza komona na baimage tozali na commune ya Nsele précisément na Efobank bafamille mibale ya bamotard to mpe bawewa ekwelaki makama ya baliwa moko ya Efobank 1 ndeko teyo tubadi motard akufaki na likama ya maladi kasi oyo ya Efobank 2 na kombo ya Ngandu Malika ye akufaki na accident. Mama oyo boza komona ye nani? Mama Gisèle Moloni Kamwanya. Lokola nzambe apesa libota na ye motema ya bolingo. Elongo na molongali na ye le grand chef coutumier ya village Tolingana pe sukukuma ya Mikondo, chef Patrick Moloni Muke, sango ya liwa ya bamotard epesaki bango pasi. Tellement batonda boboto, bakitaki inde kokabola mawa na ba famille éprouvée. Batambolaki elongo na quelques membres ya parti MSC o ekumbamaka na mwana mboka Laurent Batumona. Bakutanaki na ba mabota ya bandeko oyo batiki biso pe na motema ya bolingo oyo bazalaka nango bazwaki en charge makambo oyo etali ba cercueil corbillard pe mabulu. Esukaki kaka bongo te. Batikelaki mabota yango misolo oyo ekoki kosunga bango na tango oyo bakundi nanu te. Ba famille éprouvée elongo na bandeko oyo bazalaki wana basepelaki mingi komona geste oyo couple Moloni Muke Patrick basalaki po bazelaki lisungi epai ya bato misusu kasi bazwaki te. Boyoka ndenge balobaki liboso ya caméra ya Toleka na Mbonda, une émission par excellence. Chef na maman Gisèle ba remerciement mingi pour la acte oyo sali di jamais vu. En tout cas, depuis Tozala na monde ya moto, notre kutala na événement oté. Merci kaka mingi, maluba lisusu ya kobakisa likolo ya merci exact. Sauf que merci to soutenir jusqu'à la fin. On peut ça comprendre bien ba mwana, on peut comprendre bien ba mbuzi ali akina ke. Lelo si mwana ndako kwa biki sosa si banda ko nganga na ke ndako. Fasema mezani. Donc to se peli mingi nde ba matembela simanda kwa toki nzala na 12h au buko to kisi olie. To zalaki na ba o aye akosi biso na polo 5000 après azu ba voix apumbo ya ki. Lelo siko to ndini ko soutenir maman na biso Gisèle Kamwanya Moloni tozana ye du début jusqu'à la fin. Pour na souci ya mokonza mboka nde yango tozo travailler ensemble na sous-groupement ndenga lobé papa Patrick Moloni et puis maman Gisèle Kamwanya Moloni yé Moutazali présidente de la Ligue des femmes de la commune Nsele. Mais où met la mère? Ayokaki mbela ya bandeko na biso bawewa nde alobi te nga naza mama sociale nakotika jamais ndeko na ngai akende kaka boye sans toutefois nga moko na participer nde na raison wana mama elongo na papa et puis na parti mobimba to se mobiliser to ye boyoki ndenge fumu alobi alors biso nde il faut to edaka bandeko na biso parce que objectif na biso na MC vu que toza première force politique ya lié à IDPS tolingi tozala na 150 députés na Congo na biso nde yango objectif biso toza nango présenter ba sincère condoléances na biso na famille et puis na bandeko na biso nyonso bawewa bo soutenir parti oyo pe bo soutenir maman Gisèle bandeko langa geste ya muke aza na eloko te aza na député te aza na ni sénatrice ni eloko mais na souci ya koyede bana na biso ya quartier ya commune Nsele nde yango moni asali geste. Lokola maman Gisèle Moloni Muke Kamwanya azalaka présidente ya Ligue des femmes ya MSC et salaki ke président ya interfédéral ya tango ya MSC atambola na elongo pona kolakisa bolingo ya social oyo parti politique na bango ezalaka nango. Tour à tour balobaki boye liboso ya caméra na biso. Balinga na biso ya moto basungaka biso koto yo bakufelaki. Akufelaki bandeko mibale moko basalaki accident moko mo malade moko yelaki ye etant que mama ya mabele ya quartier nayoka kolela na bango ba chef na bango bayaki epa na biso kosenga lisungi nde tokendaki na bango kotala ba famille
na moke tozalaki nango yango tosungi bango na motema nzambe apesa biso ya koede elongo na idée ya chef de l'état oyo aza nango ya kosunga peuple na ye na ya chef nanga Laura Batumona nde yango wana esali keno nasunga nasengi bango basoutenir nga na idée oyo premièrement nango mobali nanga azwi mpona kosoutenir nga na idée ya chef de l'état oyo aza nango ya kosunga peuple na idée ya papa Laura Batumona oyo aza nango nasengi bango vraiment basoutenir nga bakozala desiki nga aza na chef coutumier na coordination ya groupement Mikondo d'avant tozalaka na bapeuple toyebi mpasi ya peuple ndenge ezala biso toza badepute te tozwaka mbongo badepute te mwa moke oyo tozwaka mpo tosunga peuple yango toyebisa population ya Nsele ya Tiangu bosala attention awa biso bopesi seke toza badepute te mais oyo bovotaka bautaka libanda bovote bango bazwa bava bakima tala baplace ya bamoma ya mawa fale baye kopasta te bango bazwa mbongo ya leta bakosumbela bato cercueil même ata tala lelo oyo biso tozwaka mbongo ya leta te mais tokosunga population tout oyo bana Nsele bozala attention bovote bana na bino moko ya ndako pokobeta porte akofongola porte oyo libanda okomona esusu wapi bino moko bomoni tokokenda baélection ezalaka boye tosepela na baye baza na esengo mpe tokabola mawa na baye baza na mawa. Merci na mama social soso ya ndaku mpe matembele ya nsima ndaku mama Gisèle Moloni kamwanya po oyo osali me badepute ya ndenge na ndenge baza kokoka kosala te bango bazali se kozela 2023 po bakosa peuple na soso loso to pe bapolo mais yo oza toujours na terrain pona kosunga bandeko oyo baza na yo bana Nsele baza komona pe baza kosenga na Nzambe apesa oyo ya mingi pe okende liboso eyokani ye. Merci beaucoup pour tout les éléments qui toquent ya maman Gisèle Moloni Patrick Moloni kamwanya na niveau ya Sele. Tozo ka sukula niveau ya masina botala mwana mboka baso ba député pour voter ba kima. Papa Alain. Nazo yelo te. Papa Alain. Pardon papa dit aux des éléments. Tout na subu tout ça motema malamu mwana mboka onga lobake na kutali pe na yete. Mais azo ça misane qui toque na niveau ya masina. Tout le monde élément oyo après tu reçois juste après pour la tenir nous comme on a c'est parti la régie. N'ébite vraiment ce qui n'a kolobani son excellence Jean Ngoyi ministre na biso papa. Merci pour notre support na veni. Bisi ko bongisi wala papa ezaki poto moko olekate. Mais pour le moment tu peux pas continuer donc musala salami kitoko lelo soyo ko sala biso a problème c'est zani souci o ezala entrée na biso a fallait longo amen ba kamye ko ta lisu boyete donc to ko souffrir biso église za a donc moi to ba église za tu peux placer comme poto mais l'autre c'est pe le ko continuer sur 30 souci to longo a pe bon on met 50 to za on to te ba condition mo ya kitoko te donc to te ba condition mo ya bien te le ko 30 e koti avenir zo bonga yango topesi merci papa umela esiko zali komona nga wali avai na masina en tout cas nazosepela mingi naomona vraiment eza étrange tozala badepute ebele totikala omona na député lokola Jean Ngoyi te ona komi ministre provincial ya finance na biloko oyo azosala azali molobeli ya bato mpe moleleli ya bato donc na butu na ntongo soko oza na problème oluki ye na poko ya solution emonani azali ngai ya nsima ndako obaluki oke kobuka ngai oye osentir monoko kitoko mosala azosala eza kitoko malamu masina ezalaki ya kobeba bakwe nyonso banzela nyonso nzela ya malamu ezalaki te mais azosala effort ke bana masina base retrouve tala bavoi nyonso tozalaki nango ebeba ekangama mais les deux voies na so de mbuto tofongoli yango couloir Jean Ngoyi ngunzi toyesu tofongoli yango na luka tozosala yango mpona honneur ya biso ya masina. Ouais, merci beaucoup na son excellence Jean Ngoyi Mvunzi oyo azali bongo élu ya masina aujourd'hui aza ministre provincial ya Ecofin ya ville province ya Kinshasa tozo kosepela na musala malamu oyo ozali kosala emonani ke bana masina
batindaki yo pamba te bana masina bavotaka yo pamba te lelo sur le plan assainissement ya ville province ya Kinshasa masina ezobunda elongo na son excellence Jean Mvunzi tolobi boye masina ezali likambo na biso nyonso ndenge yo lobaka ngo masina ezali ndako na nga masina ezali lopango na ngai lokola lopango na nga kolingeza salite te yango tomoni lelo na direction ya Luka tracteur ekiti ezosala musala malamu o epesa bongo sous le haut patronage ya son excellence Jean Mvunzi na o etali bongo kini bopeto o ezali bongo mot d'ordre ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa ozana esengo makasi mpona kolongola biso na bombu ya salite na kati esikoyo bapotopoto so mbula ebeti tozwaka esika te me nzambe apesi tata oyo likanisi ya malamu mpo alongola biso na bombu alongola biso na mikrobe aumela mingi na ngwendene ya bokonzi. Merci beaucoup. Au les éléments à mboka Jean Mvunzi. Andimi ko zoma aza député o la comme ministre andimi ko vanda na bana masina ala la bana ye wana nenga simanda ko buta bo début va passer voter pourquoi je dépose wa on ko sangisa batuka ba marche ko solo ba masanga non c'est pas ça bandi ko to tonga ko na bolingo to zo luka pe yango o papa Didiora to senga me bandi ko za ba diaspora ba ko na bolingo papa Didiora o tula na élément o ya maman Gisèle Kamwanya Moloni azokunda bibembele aza 10 députés ni sénatrice olandi élément oya mwana mboka Jean Mvunzi ba voter na masina azaka na masina ala la kapela azostonga azokobongisa ko boka mabanga ko ko tcha ba béton mais bisika auto de ba peut permettre que ba la masina ba vanda bien par rapport bolingo do senga ba bolingo musu yango olobi pona ndeko na biso ya masina j'encourage encore plus exemple ça la bien initiative tous la raté mo konza mboka bakisa soko zanango au sali pour que et contribuer na kati esika yo zali na constitution na yo mais pour la maman azokunda bato je suis contre papa Alain je l'ai dit il me suit na ça contre pour une chose la moto kufa po bimisa bolamu na yo ah mais c'est ko sunga papa Alain olobi maman moko boya azokunda bato nga azozwa réponse na yo na talele maman wana maman naza contre yo ko kata ngote s'il te plaît ko kata ngote maman naza contre yo pourquoi toi la moto kufa po to ça c'est bolamu ngana kizala awa so nazwi mwa muke nanga naza na mwa orphelinat nazwi mwa muke nanga na mais kene na mama yemo hôpital batekaka seringue na poche bongo siko soki sanga papa Alain kene na mama yemo morgo so za na mbongo te batie bembe na se baboko te na frigo souci mama wana azosabi ko kuna bibembe pourquoi pas okende ko bakisa un plus pour batba ko faté ko bakisa ko maele j'espère maman comment on dit maman maman Gisèle Moloni maman Gisèle ngai mwana na yo na osenga na yo kene na sana kene na mama yemo kene na sino njili eza bandeko yo bazangi même seringue na Nolvergine na aspirine bazangi même dakin ko soigner pota kende au protéger bango kende au protéger bango ba kufate au lieu zela ba kufa po kunda bango ndelo ko nanga na loba voilà bon sur la mito chité to comme chité faut mettre la souka merci beaucoup na mwana mboka papi et bien na niveau maluku en tout cas félicitations na PC félicitations à trop au moni batu lokwa ba epiana o to bande ko na somo la na masina et puis pas la na maluku nazaki choqué na la line ndako nayi to si concert à Betiaki biso tonto wuti Éthiopie to zongi à la liste dans Maluku, c'est dit incroyable. Un député national, questeur provincial. Université Oyo Mboka et Piana à Sali. Vraiment, coup du respect. Félicitations à Mboka, Papi et Piana. Et en plus, comme on a vraiment que dans Moussa de Sala, et ça, on a emboîté Panayo, à sa ligne de Konayo, Jacques et Piana Mouze, l'histoire Banzambe. En tout cas, ce qui bat Bazake, Belé, même pas le gouverneur Jassine Gobila Mbaka. Mais qui c'est un gengal comme un péto. Mon Mboka, Jacques et Piana Mouze. Continuons à nous faire la transambe à Pambola Mingi. Mais si on entend que c'est les manayos, nous le prochainement. Pour tout le quand il bat moi 2-3 minutes, c'est papa Eddy. Papa Eddy, tu comment chuter. Le haut côté la siko nous sur tous les carnivores diaspora. Dans le service sur le programme ce qui est grand ou pas malgré a raté concert il y a poto. Programme n'est pas besoin de